culture ya bana bazwa kombo ya papa babengango patronyme. Eza culture bamindele nde bayeli biso. Parce que dans la culture bantu, kombo ya mutu mususu akoki kozwa yango te tant que yaza vivant. Parce que c'est le nom qui fait la personne. Identité na yo, personnalité na yo, eza na kati ya kombo na yo, yango babantu bapesaka kombo na vivante. Okozwa kombo ya mutu, soko ya kufi, noko na biso, koko na biso, ozwi. Ce qui fait que dans les années 50, 60, les gens n'avaient pas encore la culture ya patronymie, yango komona bana ya Tshisekedi. Tangu baza kobotama, baza kobenga bango ba Tshisekedi te, mutu na mutu, aza na kombo na ye, na uti koloba Jean-Claude Mulumba, Roger Ilunga, Félix Tshilombo, ainsi de suite. C'est après, na coutume auto, je pas amendele, to komi ko bagisa ko patronyme, kombo ya papa, na, pour compléter ba kombo na biso. Très intéressant. J'espère que vous allez apprendre quelque chose dans ma courte vidéo. En tout cas, merci à M. Thomas Louaka. Et à ça, la émission historique à Betara Masola Mboka Nabiso. En tout cas, il faut l'entendre, top comme